Salut. Mort. Son Excellence sont rangés pour vous rendre l'honneur à l'occasion de votre visite. Drapeau. Oui, c'est ça. Becky, oui, pas que c'est lui, Mumba. Ah bon? Oui. Les années 57. Ouais, 57. 57. C'est toujours ce même sang ici. C'est même sang, oui. Mais pourquoi on l'a gardé comme ça? Qui vous dit ça? Je l'ai ici, puis au Katanga. Au Katanga, c'était comme ça. Non, c'est ici qu'il était appréhendé. Parfois, cette porte, à part des baguettes, on paye pour ouvrir, ça ne s'ouvre pas. C'est juste. Président, il y a qu'à faire la commission pour la Salut, 8, 4. Chambre dans
Oza bato boni, ba mama boni. Oza malamu. Yo kombo na wana. Tomis Agence. Tomis Agence. Osali mbula bonia. 5 ans yango. Osali 5 ans. Yo sala nini pona oya awa? Bakanga de sa viol. Dossier à viol. Maman mwana. Depuis 2019. Maman mwana na yo. Otiaka izeli. Bakondanaka yo wapi? Makala. Lisa. Sali 5 ans, tu fais la 5 ans. La condition à vie na bino awa eza ndeni. Tozolia bien, tolala bien. Papa akipara biso bien. Elamba eyaka badran eyaka bakantine eyaka bapoisson toliaka nyonso oyo tosala papa saidaka biso. biso bato aviol na association papa ebénéficiaka te neti nga asi eta yango tikala obénéficie te na mesi bato ya viol baza rebele bosala baviol yango wapi na kini to na Congo central mosusu kisasa soko bolingi nini kodénonce ka ya spoliation ya mabele awa ya bamaraîchère ya njili bote bolobaki ete bato ya tenu ya bapolisier na basoda bayaki awa bote na boyende bomoni nasengaki na auditeur général ya FARDC oyo aza compétent mpona ko auditionner basoda na bapolisier bote nasengaki mpe boye lokola na premier président ya haute cour militaire aya awa bote bato oyo bomoni awa bango nde baza ba numero 1 na niveau ya auditorat militaire na niveau ya justice militaire balakisi ete ya solo bazali inscrit na vision ya tata mokonzi ya mboka excellence Félix Tshisekedi bote oyo anome biso mpona kozongisa bakongole nyonso na badroit na bango bote tolobaki ete badécision de justice oyo eza rendu esengeli etosape mibeko bote po ete décision ya justice oyo ezali nde kobomisa bato tokoexekute yango toyokani po ete mosala ya ministre ya justice ezali ya koveye na bonne exécution ya badécision ya justice toyokani po ete badécision ya justice ezalaka rendu au nom du peuple bote eza na nkombo ya peuple na nkombo ya nani nkombo ya nani peuple wana esengeli eyeba décision wana eza nini bote bote eza na nkombo ya peuple bote décision ya justice ezalaka exécute na nkombo ya mokonzi ya mboka bote na nde yango mibeko epesi ministre ya justice mitindo ya kovérifie exécution ya badécision de justice toyokani mokonzi ya mboka tata Tshisekedi anome biso mpona koreforme justice ya mboka bote mpona kosilisa justice ya bato ya makasi bote
Na boyende nalobaki sur ordre mitindo ya mokonzi ya mboka. Ba escro nyonso, ba foliome nyonso tokokangisa bango na justice bote. Nayambaki ba notable belé ya awa bote. Ba honorable Mputu bayaki komona ngai. Ba trésor bayaki komona ngai, ba louange pe mama Tatiana yaki komona ngai bote. Et après bino moko bomi constituaki boyaki na ministère bote. Na tina wana nde bomoni biso toye awa. Boyeba ete bato nyonso baza impliqué bazosambisa ma partir ya lelo. Auditorat général oyezali awa ezwi mitindo ya kolandela pe kokanga bandeko nyonso oyo nayoki bamama batata na biso baoyo basalaka bilanga. Nayoki ete botangisaka bana na bino na bilanga na bino boye te. Boliesaka bafamille na bino na bilanga na bino boye te. Bandunda oyo toliaka bino nde bozalaka ko boye te. Boliesaka mpe bakinoa boye te. Na bilanga na bino nde mpe botindaka bana na bino mpe bino moko na bahopito boye te. Olobi mpe ete baye kolongola bino wana. Bosali 3 semaines nayoki mpe ete bato ya makasi bakomba ya justice nde bake kuna. Eza banani? Okomona affaire foncière ezalaka kuna, urbanisme ya mika ezalaka kuna, okokuta bato ya intérieur kuna, bato ya justice, donc ba service nyonso babrandisaka badocument te ntango bayaka kospolie biso. Bayaka toujours na bamilitaire avec des armes, babimisaka biso par force. 18e fois. Oyeba ete mokonzi ya mboka apesaki na mitindo ezali ya kozongisa bakongole nyonso na badroit na bango. Mokonzi ya mboka alobi ete justice ya bato ya makasi esali nini? Esili. Esali nini? Justice ya bato ya makasi esali nini? Eyokani? Nako exécuter mitindo ya mokonzi ya mboka de manière ferme. Tozokani? Tozokani? Ngai moko nakoya kuna na te. Sans ignorer beaucoup d'abus dans les secteurs de la justice. J'ai passé plus ou moins 58 jours à la tête de ce ministère. J'ai observé qu'il y a beaucoup d'abus. Lorsque le chef de l'État dit que la justice est malade, moi je confirme ça. La justice est d'ailleurs gravement malade. Étant donné que
toutes les spoliations qu'il y a à Gombe ici, à Matete, à Lingwala, à Kinshasa, mais ce sont le fait des magistrats, des juges, des huissiers et certains avocats véreux. Que lorsque vous voulez guérir une maladie, vous devez faire un bon diagnostic. Vous n'allez pas administrer le comprimé de la malaria, par exemple, à une autre maladie que la malaria. Que des gens se lèvent. Parce que je sais, ce ne sont pas ces syndicalistes, ces pauvres syndicalistes. Ils sont des bonnes foi. Je sais qui est derrière. Ce n'est pas ma tête qu'ils cherchent, ils cherchent la tête du chef de l'État. Et qu'ils sachent que je ne vais pas reculer d'un seul pas. Et la bataille est lancée, la provocation est lancée et nous allons nous battre. Ouais. Je pense que j'exécute les instructions du chef de l'État et les choses doivent être claires. Nous allons nous battre contre les réseaux mafieux jusqu'au bout. Ça là, c'est la terre de nos enfants. Soki mokonzi ya mboka na biso nyonso a peuple lobby justice eza malade. Mais il faut retirer au lit. Donc baya tochuba bango mwatonga muté. Kolanda caprice ya mwana moketo azobela mazoki makisi. Il faut kokanga ye na maboko. Merci.